béni. Rester sans rien faire va t'asservir. Prends bon courage à pas de son métier, car la paresse c'est par Dieu puni. C'est par ton travail ton pays va se développer. Celui qui reçoit est esclave de celui qui donne. Ntango bazo kabela yo okomi molungu ya moto azo kabela yo. Bonjour mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de l'émission Écho d'Njili, vous tous amoureux de cette grande émission, l'émission qui vous parle de toutes les actualités, toutes les informations concernant notre commune artisanale d'Njili. Alors nous sommes là dans une nouvelle édition et nous allons recevoir pour vous un notable Njilois qui va s'entretenir avec nous. Et comme d'habitude, nous allons commencer d'abord par cette interview de son Excellence M. Papi Mboumbanga Lema, qui est le bourgmestre de la commune de Njili. Alors vous êtes très nombreux, vous qui nous suivez déjà, vous qui avez l'habitude de regarder cette émission sur De la Foi Télévision, vous aussi qui nous suivez sur notre chaîne YouTube qui est GN Fondement Télévision. Merci surtout de votre abonnement, vous qui vous abonnez déjà sur cette chaîne. Merci pour tout ce que vous faites. Alors nous sommes là comme je disais. Nous allons nous entretenir avec Monsieur Papi Edimbu Mayele, un notable Njilois que vous allez découvrir tout à l'heure. Mais avant tout, nous allons vous montrer quelque chose, une chose très importante. Il y a un grand notable Njilois qu'on appelle le pasteur de la foi qui avait rencontré le bourgmestre de la Séké. Le pasteur de la foi a dit après cette rencontre avec le bourgmestre de la commune d'Njili. Et puis nous allons retourner pour poursuivre avec notre émission. C'est parti déjà. Lucien Moussungaï qui est à la réalisation et coordination de cette émission. Assisté par Grâce Mindele que nous disons déjà une grande salutation plutôt. Suivons d'abord cet élément. Comme on est biso toza ba notable Njili, tango mutu ayesika ndeko ayesika photo okutana na ye, to sololi mama malam et a présenté un projet pe ba contrat yo to signé pour que toza na stade na Sainte-Thérèse, route ya Luemba et puis route qui est na Bakwanga, Sainte-Thérèse pe Bakwanga. Et en plus, construction à une nouvelle maison communale. Nathalie a projet, tout ça, le déjà déjà signé. Tout pas molinza menatina na ngo vraiment. Donc tout solo li tout autour ka ya makamba construction wana. Et puis il y a une manière pour nous accueillir tant que bandeko puis ba notable Njili. Ba boumé seigneur so ba leki nazala na bango. Ndenge pe ya même leki to zala toujours na ye. Voilà, mais tant que jeune na sepeli makasi toza pour encourager to bonde la pona ye toza na posa bato bazana un cœur et amour pour sunga mboka. Vous savez, on peut vous donner tout si vous n'avez pas l'amour au travail pour na détriment ya peuple. Et prière na biso eza lokola yebi nzambe nzamba salisa ye. Vous savez même bato basali ba grande chose na mukili ezala bato batambola na nzambe même na kati ya Biblia. Salomon lorsqu'il a eu le pouvoir, il est allé consulter Dieu et nzamba pesa que sagesse et intelligence. C'est ce que nous voulons aussi pour notre frère excellence le bourgmestre de la commune d'Njili. Nzamba pesa sagesse ainsi qu'intelligence à ça des choses nouvelles et biso to pambola nzambe. Soutien na biso na prière pour naï. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Vous avez compris que bientôt, Njili est Zotongama. Honorable Papi Edimbu, bonjour. Bonjour, monsieur Gaspard Ndongala. Alors, Yebisa Bisso d'abord, dans quel état au recevoir Bisso Nakati bureau na yo ou ezali bureau ya Musala? Ah oui, un état moko très positif, très positif, monsieur Gaspard. Dans ce pays comme on a bino, d'ailleurs je vous remercie parce que Luka qui peut moment yango, mieux qu'on a travaillé beaucoup en l'ombre, maintenant et sengi siko to bima na etandoike pour na bana nyonso ya Njili, bana nyonso ya Congo ba comprendre ba mona biso pe ba yeba nani azali Papi Edimbu Mayele o uti ko présenter Kalamingite. Voilà, qui est monsieur Papi Edimbu Mayele? Alors, Mukolo Oyo Bourgmestre Yaki,
na kati na église centre évangélique de la foi en Christ olandaki excellence papi ndenga lobaki pe na kobima na ye pasteur de la foi apesaki yo tâche wana ya kobimisa ye d'abord makambo excellence alobaki pona développement pona construction ya commune Njili commentaire na yo ezanini pona yango. Merci beaucoup monsieur Gaspard. D'ailleurs le col Njiloa tout surtout na linga komi benga de père et de mère. OK, de père et de mère. Parce que question pe bandaki ko c'est yo déjà voilà. Voilà. Pour dire que eza esengo pona biso. Na uti ko loba tout à l'heure tozala ki to travailler na ombre na CCC. On est parmi les gens bien batu oyo surtout pour na route ya maître croquet. Otomika ko telemera mo mukie ko meka ko lobela yango. OK. Ko talisa na bandeko oyo banjilo ya biso déjà bazui ngolu ya ko koma pembeni ya bakonzi. Ko bisa bango ke l'une des difficultés oyo njili ezalaka nango ezalaka nzela ya maître croquet. OK. Alors tokotanga bakombo ya batute mais on était déjà parmi batoyo to sengaka un jour que bango lokolo bakomi pembeni ya bakonzi balobelela yango. Et koyoka excellence papi Ngaliema tango ayaki pa na biso na église koloba yango et salaki nga esengo makasi komona ke bitumba oyo to bundi mike zalaki à haute voix te mais on a participé étant que notable ya Njili koyoka ke to gagner yango kosala nzela ya maître croquet eza fierté na biso banjilwa. En tout cas bravo excellence. Et je sais que Isaac Kanzela maître coquette na yoka ki pe stade et ça peut parmi bitumba o to zalaki nango autre fois ki ko sabiso na moi municipal soki anini meto boya ki yango biso banjilwa komona oyo Njili et sala pona football ya Congo na ba star nyonso to ko citer bango te baleki tellement ebelé et monique to revendica qui lelo tozui gain de cause ba ko sala ce stade il y a plus de 50 000 places c'est notre fierté au ba commune belé lelo ba bénéficier na ngote Njili tellement za liboso. Alors excellence, bravo, coup de chapeau. Merci beaucoup monsieur l'honorable papi Edimbu. Alors toujours kende vraiment molo ndenge bakina balobaka na kati ya masolo na biso. Alors bandeko bazolanda biso ba téléspectateurs ba internautes balingi bayeba qui est monsieur papi Edimbu oyo lelonga nazoyoka naza journaliste nazoyoka bazobenge fils de la foi nani nde monsieur papi Edimbu? Oui, papi Edimbu Njilwa ya liboso abotami na Njili ya kuya ou bien Njilwa pena Njilwa nazobandela de père et de mère. OK. Njilwa de père né à Njili et puis je précise bien à l'hôpital général il y a quartier 7. OK. Un certain année le 28 juillet un certain année tokotangate mais tobotami na Njili mieux que après Njili ba parents ba ki ko somba lupango quelque part na salongo tokendaka. Mais toute la famille, c'est ici en Njili. Voilà. Après, l'Iwa ba papa, ba parents, ba Koufaki, et Sengaki, retour au bercail. Ozongeli mabele. Choix ezalaki. Mabele mame. Choix ezalaki te. C'est là où tobotami et sika tomeke koko la mwandambu et puis toketanga hier toyeki kozonga tozongi tozana mabele na biso. Tokoli awa tosilisi bakelasi awa na Njili, tobali na Njili, toboti na Njili, tozakaka na Njili. Yango lobaka nous sommes de père et de mère, de vrais Njilois alors. Alors, Lelo, M. Papi Edimbu, candidat à la députation provinciale, président, il y a initiateur, il y a fondation Edimbu Maele. Femme, ndenge to benga hango. Alors, mekana nuko beta moi les solo wana parce que expliquer biso que aux Njilwa des pères et des mères, mais ndenge nini to moni na makamba fondation, to moni na makamba politique. Mekana ko expliquer biso fondation pourquoi? Monsieur Gaspard, je pense que au Toké Mwambangu, fils de la foi n'a expliqué à moitié. OK, voilà, fils de la foi. Voilà. Pourquoi on m'appelle fils de la foi? Pourquoi on m'appelle fils de la foi? Na lingarango parti wana mingi. Lingarango mingi. Très bien. Na lingarango malgré qui papi Edimbu nanga, mais j'aime beaucoup qu'on m'appelle fils de la foi. Vous savez, na vie il faut la reconnaissant. Batu barotou na fils de la foi pour nanini. Oui, je suis fils de la foi parce qu'il y a eu quelqu'un, bien papa moko oyo a memenga na motema na ye et tant que moi na ye premièrement spirituel, deuxièmement na koloba et a remplacer ba boti oyanga. OK.
bien que je suis orphelin de père et de mère de naïbisio. Alors, kokuta na naye, kozala pembeni naye, kozala naye, et changer identité nanga. Ya liboso la kisinga nzela ya nzambe, o nayeba kate, païen que j'étais, na komi converti na maboko naye, na yambi Yesu na maboko naye, ala kisinga nzela ya nzambe, mais suka ki wana te. Oh, papa Gaspard. Ndenge balobaka. Ndenge balobaka. Tozwi chance ya kotanga kelasi. Mais tokutani na mutu oyo azana ba initiative énorme. En jeune njilwa oyo pe abotami na njila koli na njili grand notable malgré rang naye ya ki pasteur oyo azali mais azana branche moko oyo ba te belé ba ignoraka ti lelo. Oh papa. C'est un entrepreneur vraiment oyo lelo ce qui l'état na biso à comprendre combien de jeunes njilwa lelo o balongwe na chômage na nzela ya tata wana. Tata o ba bengi de la foi. Jean-Paul Mayata le pasteur de la foi. Parce que moi je suis l'un des fruits oyo azui dans le néant. Abimisi ba idée, abimisi ba initiative, le kolanzamba pesa ki grâce ya kotanga to incarner yango na nzela ya ba création ya ba entreprise oyo papa salaki. Et naza fruit to moko ya ba dirigeant ya ba entreprise na ye. Ndeti entreprise nini par exemple oyo dirigeant to kotanga moko mi balemisa to kamwa ya liboso na initiative na ye a créé entreprise oyo bengi groupe Maïmil. Groupe Mayata Milanda. Lui, le PDG, et il m'a nommé pour la première fois dans ma vie directeur de la société où on a dirigé yango. Et na kati ya groupe Maïmil, on a ma branche et belé na kati. Jusque là, tu réalises na nous ba branche mi balé aux ali chaîne ya télévision au bazolanda biso de la fois télévision. Aux ali parmi ba directeur ya de la parmi batu oyo babandi de la fois télévision. Nalikanisi ya PDG Jean-Paul Mayata de la foi pasteur au Batoubayebi. Donc biso bana oyo azui dans le néa a formé biso a pesi biso sens ya vie. Et ola sukawana alakisi biso musala et a tché biso to diriger la chaîne de la foi télévision. Je pense que vous comprenez niveau entrepreneuriat oyo ndeko wana azanango pasteur nanga azanango. Je pense que vous comprenez. De deux et ceux qui wana te peut-être que tu es déjà sur la télévision, tellement vision Zamoulaï, non, on doit créer encore une autre entreprise. Avec ça, de la foi sécurité. De la foi sécurité. Et parmi les dirigeants de la foi sécurité, on a bino papier Dimbo, Nazalaki, Nakati, la société Wana. On a créé de la foi sécurité, on a travaillé là-bas et on était de dirigeants, au sali que de la foi sécurité, et partout dans la ville de Kinshasa. Et s'il était, ils ont un projet, ils ont en cours, ils ont on a tokolo ba ngote po ba mususu ba kogi koya koyiba yango. To su kana na mi balé oyo, ils ont visible oyo ça la ba impact nango lelo na Congo pe na ville. Donc tokolo ba ke ozaki orphelin de père et de mère, mais lelo grâce à le pasteur Jean-Paul Mayata au retrouver les sources amour paternel wana. Ya ko sakana te. Na limite su ba parents nanga bazalaki na vie na limite na reçoit grâce au nazui lelo. OK. Papa oyo. Donc on regretté que ça orphelin te. Na regretté ngo ata mukete. Ata mukete ndeko Gaspard. Ayebi que partout où nga na kozala na koyoki saye sonité na kosala mabete parce que naza oyo yazali. Donc je suis le de la foi en miniature. Je crois que bandeko bazolanda biso na bandako ba comprendre maintenant pourquoi on appelle cet homme ici fils de la foi. Donc, vous comprenez les relations au Azanango, na pasteur de la foi, où tous saluer l'homme de chiffres, Bambote et Belé, grand notable, mais il y a une émission Éco d'Enjili et Zelayo pe papa. Émission Éco d'Enjili et Zelayo, où il y a une là-bas initiative pour Nanjili en dehors, il y a un qui pasteur. Il y a un ta télévision déjà dans tous Zelayo, na émission Éco d'Enjili. Alors, monsieur Papier Dimbo, Tokende Seko na Mozindo. Awa ezali émission. Alors on a émission wa biso ba journaliste on a un peu songi. Donc comprendre kaka, comprenez mon émotion. Et le voilà mon maréchal Mobutu, comprenez mon émotion. Donc alors des fils de la foi, des initiateurs de la fondation jusqu'à la vie politique. Et ça biso nano, ma solo ya fondation
et Dimbo Mayele bosala kanini pe objectif na ngweza nini pe yebisa biso maintenant comment ko quitter fondation pour y rekota na makamba politique. Question yangwana. Très bien. C'est une très bonne question et open na zela ki yango. Merci beaucoup. Yani boso, je crois na betelio orphelin de père et de mère. Mieux qu'un gilois de père et de mère, mais permettant de garder mes parents dans la pembeni nanga. Autre comme il est là, grâce à Nzambe, tous 8 ans il y a pas si belé de Gaspard. Tous les qui n'a pas de difficulté à resakana nangote, qu'on fait là bas parents très tôt. Et Nzambaza malam, tout ça qui ont la moutou na bisote que tous ala qui ba orphelin. Tobima tongo, to lukambongo tongo, na ba wenzi lokola bazando wana msuto teka na wenzi azando. Bisoto sala na BAT kokende lokola ba délégué commercial. On était encore des diplômés d'état tout en bakela cité. Ozomona ndeko Gaspard. Oui. Comme on a ba difficulté automoni moi, mes frères, mes sœurs et maman oyanga ou papa oyanga bazala ki pe na vie ya batu ya mbongo makasité parce que moi ma maman vendait banguba na wenze. Nguba. Merci beaucoup ndeko Gaspard. Je te dis boule propre même moi là, votre frère, ou le peut-être, batubazu chance ya ko yoka biso na teka nguba. Na wenze na vandi. Na salingongi. Mutoya sombi et na cheba kopo na kangi na servir ba. Na zana ba référence so ke na wenze ba benga ka wenza mbila na Salongo station Salongo. Moi papi et Dimbunde konabino, j'ai passé plus de 5 ans ou 6 ans, je vendais. Le matin, je viens à 6h na Tekinguba, à 11h na Kangi na Zonginda kuna Sokoli na Kekelasi. Parce que biso lobi to benga tiamo zala ki difficulté, to benga to souffrir, te degi difficulté. Raison pour laquelle tant to silisi ba Kelas, to zuli kanisi ya ko créer fondation, to ya ko sala fondation Edimbu Mayele. Pour banda ko sala nini concrètement. Na kati ya fondation likanisi ya makasi ezali ya ko sunga ya liboso. Bajani Njilwa. Commune n'abso Njili ndeko Gaspard Kobo Sanate, babengango commune artisanale. Alors, bandeko ebele banjilwa, bayebi ebele misala ya maboko. Oto bengi misala ya maboko, métier, tout ça, tout ça. Alors, Njili les a parmi ba commune oyebana na misala ya maboko ya ba métier wana. Entre autres, peinture auto, entre autres batelier ou alors ceux qui marambo yuti kuna bayaka mingi na Njili ko sana atamutu ke finali ndenge nini komi na etani ni soke koti Njili soke bimi kolo na ngabosani yango ozomona d'ailleurs on épinglé point moko parmi ba papa oyo ya ngai moko na Njili wana quartier eza na garage mo babenga ka garage Ndumana. C'est parmi le premier garage ya munene ya Njili. Papa Ndumana père son âme. C'est mon papa à moi, ou na famille na papa wa botinga. Pour nous savoir que tous de père et de même on ko rappeler bino. Joanio so ayebi garage Ndumana na quartier 1 et formé ba peintre ebele. Ba taulier ebele. Oh lelo ba koko mata 200 et chacun a maître na coin na ye. Ce que tala likambo sala maka awa. Ndeko na classe aza mayele makasi te to a 8 ans chance à retanga classe te mais aza mayele o ya yekoli métier et ayebi yango 6 mois après une année après il pas bimi maître akepe afongoli si garage na ye tout en sachant que aza na papier mon côté ya support o eko protéger métier na ye yepe na coin na ye akomi ko former bana mususu ainsi de suite combien baza na ba garage o bazangi ba papier ko protéger bango lelo ko bima mboka ba bazuye expert na peinture auto, expert na mécanique, expert na justage bien na taulier, na musala ya taulier malam. Mais abimi libanda azana papier ou certifié que c'est un expert dans le domaine voilà. Voilà l'une des initiatives oyo biso fondation Edimbu Mayele tozwaki ya kosangi sabatu wana nyostu. Ya kofluka ko pesa bango mateya na nzela ya INPP. Bazwa ba papier to ba brevet oyo ko pesa force na musala ya malam oya yebi osomona ndeko Gaspard ebele na biso a ba ko kanisa makambo te to lobake ezape parmi ba projet de société na yo en tant que candidat na kata commune na Njili ya makasi ya kosakana te et puis na kotalia onyo tout de peur que ba oyebi ke tozana ba candidat ebele au moment opportun to koloba ba projet de société na biso tozana na campagne te fondation Edimbu Mayele à part wana azo sangisa plus de 1000 mamans. Plus de 1000 mamans. Au cause ba image. Au basala na bango nini ba maman.
kasi nde na yebiso nga na wuti na mama oyo ateka nguba mama oyo ateka fufu nga na bana ko no somba nguba ndeko Gaspard na wenze ya ngaba o ba bengi kianza nguba ya basaki okei na kosekisa yo obinde basomba ngo tenga na olakisa yo pona soki na somba yango basaki ya nguba ba ngube ye na kaminye wuti nzela bandunde etelemi liboso wana basaki na kati ya mituka yoko ya ba gérant bazawa na saki comme ba émission montant ozu montant bon okangi yango na liputa oye nango je suis un homme mais je faisais ça ozu obwa ki likolo ya mutuka gérant za likolo azui mbongo na liputa akangi atangi mbongo alobi ekoki akangi liputa na saki ya nguba azui saki likolo mutuka bakitise liyo ozu porteur amemi yango botie na mutu oke nango ndana nous on a fait ça alors okay. Une bonne expérience alors. Très bonne expérience. Que vous ne regrettez pas. Non, 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 non. Non, 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 non. Okay. Et ça parcours. La vie sur le parcours, et ça tes passes. C'est ce qu'on appelle parcours à vie. Alors. Et parcours, on a la kiba téléspectateur que mon collègue bima député. To lobe la mamba parcours. Toko beta yango. Yako sakalate pour ma référence les alliés. Alors. Comment on n'a pas signé sur wana na rang nga na utaki ndenga na lukaki na fondation nga na sangisa ba mama wana oya lukaka debriaka tekaka fufu atekaka masango atekaka makala atekaka nguba atekaka nenge mama na nga auti tozana na ba moyen belete ya kosunga bango donc tozopesa bango financement ya sans intérêt de ko Gaspard image ezali image ezali parce que télévision vient na Israël Mutomba loba télévision ezali radio de faux image loba mais ngana osala sous promesse que makambo etali fondation Edingo Maele préparé déjà avec coordination ya équipe na yo mobimba ya fondation. Merci. On aura toute une émission autour lobelaka makambo fondation to la sa pertinence ya fondation na yo pour que bandeko ba ya ko adhérer parce que koyoka déjà moi oyo tu sais déjà na lito ina biso je crois que il y a beaucoup de choses où il faut permettre biso to ça la confiance na fondation wana o batama ele pe batambongo o bakoyiko tsape ba moyen pour na ko soutenir ngo bakoki pe ko ya pour que totombola njili pe totombola fondation wana alors na sepeli déjà na eloko wana vraiment na sepeli na ngoma kasi ngamoko Gaspard Ndongala ambassadeur communal ya njili na sepeli na fondation wana Edingo Maele. Voilà pourquoi na bengi bandeko boya pour s'adhérer hein boya vraiment ko kota massivement na kata fondation na pona ko tombola mutu te mais ko tombola idée où ils a derrière fondation wana. Merci beaucoup. Alors honorable idée ya ko kota politique et utaki quand on a makambo lobi wana ne yango tozokende malembe DPC oposa wana voilà parce que après avoir que ça la fondation Edingo Maele voilà na kopesa ka ba fond wana tozobundana ya pasi ya motoki na biso o tozui et appuyé pas ya batu mususu te nde sikoyo kobeta ka ba porte toyepa ndeko Gaspard to beti porte tala njilwa ndenga zo vivre tala nde tozana initiative awa obeti awa obeti awa ozomona résistance kotala peke ndeko pe na mo moya za akokosunga pe biso ndeko na mo moya za na mo kosunga biso mozomona c'est comme si bandeko bazo comprendre te to le bito sala nini est-ce que tokosuka na ba idée o ya malamu kaka ndenge toza boye ba notable te to meko ko pousser yango plus loin ne likanisie yaki ngai na fondation nanga tokende to adhérer na o etali politique pour peut-être lobby pour que nous koluka mbongo. Non papa. Et pour que nous koluka mbongo. Kolanda makambo lobby donc c'est pour que nous koluka mbongo. Oya kosunga babola. Ou bien oya kosunga bato ba métier. Soki ezala ki pona koluka mbongo ne mbongo tozo pesa ba mama o bazo banda koteka lelo. Ne peut-être ozu yango na politique. Sikoyo ke nous koluka nini? Sikoyo yoka place nazo luka na kende. Monita mon abeti ba porte bazo fongola te ils sont très résistants alors lobby politique ali na mboka ezaka politique non na kende na no place yango na cop mongongo nanga peut-être soki na lobby monsieur Papé dit OK cop ya politique eza cop te c'est ce que les gens ne comprennent voilà population na Congo soki moto aluki na ba cop na ya zuite ya politique ke luka mbongo c'est ce que les gens croient que soka komi politique inde azui mbongo eza nini kasi papa eza na politique mususu ngato zana bango oyoka kape kombe momuniye o comprendre que ayeka ka politique ya lokuta te ayeka ka politique pour na s'enrichir te je vous dis na ça pembeni ya ba grand lelo o basala ka politique
et je vois l'air politique, ils ont moïbité, ils ont le consoté. Bon, bref, ok, Lukani nakeko lukana politique ngai nakoma moko oyo soka tomboli mongongo pona njili et puis bayoka et puis bakonzi baya bacha maboko po commune nanga on a tout titolo ya de père et de mère et comme appelle commune avancée na makambo ebele le jeune devient autozolo bawana na ndenge ya kelasi batanga kelasi ya malamu bazwa ba diplôme basala misala ya koleka ko njili balongolango na contexte wana ya artisanal parce que quand on parle de l'artisanal tout le monde a kaka mon commune moko très reculé tout ça là mais tout valoriser yango na ba valeur oyo ba yeba un grand mécanicien à la kananjili un grand tolier à la kananjili mais valeur wala ba kota ba centre de formation bazwa ba brevet Nanjili tozala ba député bazali. Est-ce que soyo kanani a telemi na liboso wana hémicycle pour tombola mongongo lo ba kenjili ba jeune na biso ba artisanal wana ba sala misala na bango ba konja ba tambola na ba jipa minene wana mituka minene ba kotira pa na bango. Comment na mituka wana? Comment on a mis tout que ça moyen de transport. Non, c'est le mot. Papa n'a le bac de la fois. Merci papa, je vous salue parce que au commissaire Bisson à niveau, Tobanga Kassu sur Babilo Kowanate. Mutuka alors bageza manzanza kaka basangisi. Au moni papa, attention bien on a $200,000, mais il y avait que ça manzanza kaka basangisi. Les locaux bima eu accident et qui c'est pas ça notre souci. L'objectif n'est pas là. Il y a un monde d'écouter. Et ça peut banda écouter parce que l'obi n'a pas papa na otika yango. Alors, lobby to kufa, est-ce que les politiciens n'abisso oyo lelo balingi via extravagance, ou balingi via ya lolendo, ya komi moni ça ya ko faire souffrir la population pour que bango ba donwa. Est-ce que bazo comprendre ndenge yozo comprendre que lobby to kufa to tika ngo point d'interrogation mutu na mutu place azali à répondre na question parce que biso to appelle chaîne chrétienne. Tu vois que au-delà de tout ce que nous faisons là, tu vois que nzamba azali et un jour vie terrestre oyo voilà, tout ce qui est vraiment dans ce cas, il y a un train de après avoir eu un projet pour le développement en Gilles, après avoir eu une idée derrière l'initiative et la fondation, tout le monde tout na au poto qui est dans ce cas. Bon, autant aux îles qui sont côté politique, place où yo moni, il faut que nous coupions la mécanisme et ça dans la partie politique assez. Place yo pour nous. Et pourquoi on peut voilà ma comme naïf sakio. Au moins question que c'est qui pour na mbongo. Ton a côté qui politique pour na ko s'enrichir dans le cas parti présidentiel. Dans le cas parti où epé sa mbongo ebele. Au tuninga pourquoi choisir na ASER. ASER yo kana une définition nango action commune pour la République. Na yo ka vous appelez un slogan mongo boloba mingi, na yo ka faire la politique autrement. Faire la politique autrement. Donc c'est-à-dire que biso na ASER ya liboso ndenge na yebiso yo kobandisama na numéro 1 na biso ezali mon président que j'aime bien Eliezer Tambwe Poji déjà initiative na komona ndeko wana ndeko Eliezer otobengaka na kosala ASER asala yango pona mbongo te biso na ASER tolobaka toye kosala politique autrement. Oso comprendre papa Gaspard, c'est-à-dire toye na makanisi ya koyiba te. Toye na makanisi ya ko s'enrichir te. Toye na makanisi ya ko mimonisa te o tozali ndenge na oti ko yebisa yo. Biso na ASER ya liboso o eza terozo memanga nasilisa. Eza terrain moko ya ko sakana te. Nasilisa papa. Nego Eliezer Ouazali honorable député national na circonscription électorale ya Lukunga, je crois. Ya Lukunga. Eza na circonscription électorale ya Lukunga. Aux appels honorable Moussousou, auto l'ingarape mingi, nakata ASER wana, oyo ezali bongo honorable Ogi Kalonji. Mais tant que Ogi Kalonji bâtissait la kanga parce que c'est lui mon parrain. Mais ce qui est au lobby que bango balingi na bango politique ya ko s'enrichir te, balingi na bango mais baboya palisade te pour nani. Nana kena yoga direct kaka banjwa bakino ba yandaka mbala moko baboya palisade te pour nani. Bon est-ce que na tuno motuna moko banda palisade wana o ba pesa wana omona ndeko Eliezer atambola nango mukoloni na éviter oh omoni olobi oyebite bata circonscription électorale batuna bayebi. Voilà. Il n'a jamais, moi là je vous dis, na monena na palisade te. Ndeko Ogi Kalonji na monena na palisade azotambola na yango te. Ah voilà oche c'est pour dire que pour bala ki sa population
Ataba kabola ki ba mituka wana, mais ce n'était pas notre objectif. C'est pas ça aussi et que ça la ngaso qui et ça la bango soki batamboli na ngonde baza ba honorable. Ba yaki pona peuple. D'ailleurs, oyebi misala o ezo sala na terrain na bande komi balé bactère wana. De kogi kalonji na changu, il y a personne. O ako se galère avec lui. Ndeko Eliezer Tambwe outi komona lendi makambo salami Kongwe ningani akitisi maman Denise et pas il y a bande ko na biso vivant avec handicap ba o lobi bazala ka négliger o bino nyonso boyebi ke Congo tchaka bango kate o to surnommant bango ba kombo nyonso tu ndeko yebi malamu mais to zongisi bango sourire to lakisi bango pe mokonza mboka yebi bango première dame yebi bango botala to yena yepo bokuta na bopesa ba doléance na bino oyoka ki sango je kota ki yango na information parce que ça mo pandi sango voilà. Donc biso politique na biso tozo sala eza na intérêt à commencer mbongo te preuve o tiko ko biso na o basala ki boye zate na ba détournement de zate Olandi 4 ans tout ko ici combien de ministres oyebi malamu ko ici combien de ba mandateurs ko ici bango combien on a kotalisa bango ke toye awa poto servir peuple toye te pona ko chambongo na mabenga na biso alors tolo ba ke yo pozaka sur les traces. Il y a honorable Eliezer, il y a honorable Ogi Kalonji. Kobandana de la foi. On a action sociale. Kobandana de la foi. Oui. Qui na Eliezer et na Ogi Kalonji. Omoni lignée wana. Obima libanda na ngondenge nini. Yo yebisanga. Donc lignée moko ya bato. Na bato yo. Malamu pona bato. O comprendre. O comprendre yango malamu. O comprendre yango malamu. Honorable Ogi Kalonji azali candidat oya Changu. Na kata Changu soko raté commune Njili Sili. De Changu égale Njili. Capitale la Changu fo ba. Capitale la Changu ezali Njili. Honorable Ogi Kalonji émission Oyeko de Njili zo la payo. Ya awa ya pesi la awa na émission Oyo. Toyeba ba idée na yo pona commune Njili ezali pe pona Changu ezali tozo la binonyo. Voilà. Alors tozo koma pe to commune suka vraiment honorable papier dit. Bandeko va comprendre nos anani relation na yo na passé de la foi anani bandeko va comprendre projet na yo pour Njili pe bandeko va comprendre fondation na yo lelo côté na parti politique ACR na nyonso oyo lobi na biso awa suna dalali papa sango mais na bitombo la boko bikolo mais na nyonso lobi awa bandeko banjilwa eza ba obala na biso na diaspora parce que bato ba utanjili ba na diaspora ba zebele ko saka ba retenir nini pour na bandeko na nga banjilwa oyo moko na bino mwana na bino leki na bino yaya na bino ya Njili soki tokomi na esika tozali ezali komona biso tokobenga ngo ba injustice oyo ezalaka ke mutu moko afandaka esika songolo ayekaka epa na biso na Njili lokola biso pe toyebi eloko te topesi maboko ti tokomisi esika koki kokoma elobi abosani biso esalami mbala ebele. Alors cette fois-ci biso moko banjilwa biso moko de père et de mère tomonaki ke trop c'est trop. Pourquoi bayaka kaka kozoba biso tango nyonso tout? Pourquoi kaka bayaka kaka kozoba biso biso moko tozana ba tout nyonso to uti ko expliquer bino nyonso tout. Oh moko zo sala fierté na bino pour bobengi na kombo ya pasteur de la foi azanjilwa abotami awa abimi libanda te vigno se se passé na Njili awa bozomona bino moko lelo pe a komi fierté bazo lukaye partout na côte ya Congo. Pourquoi pas biso moko pe tomi sala tomi komisa pe o balobaka pe important na misu ya bato mususu bato baza pe kuna babanga pe banjilwa nde moni initiative o biso tozana yango tokota esike sengeli tokota toloba esike sengeli toloba à haute voix de façon que Njili na biso ezala oyo biso tokanisaki ezala oyo biso tolingi ezala oyo soki bapaya bayeba lobi. En tout cas cette fois-ci notre Njili eza vraiment na maboko ya banjilwa. Merci beaucoup. Njili ezala na maboko ya banjilwa ezali ne na maloba wana ya honorable papi Edimbu Maele nde tosukisi émission na biso ya mokola lelo. Merci na ba nyonso bolanda ki biso ba notable nyonso ototangi ba komo na kati émission na ba ototangi te boza vraiment ebele ba notable tozomona ba honorable Dakingoma tozomona vraiment boze ebele ba notable Njilwa bourgmestre ya commune Njili tobosani yote ye moko cordon
Jean-Christophe Malé, la Tobo Sanioté, donc veut dire, continuons sur la maison communale, Bambote Nabino Ebele, sans oublier mon pasteur, mon père spirituel, un grand notable Njilois, le pasteur, le révérend Edo Mafoueni, Tobo Sanipété, le grand notable, l'homme de Dieu, l'évangéliste Jean-Paul. Papa, ce qui na pesimbo tete na sala lisumu ce qui na lobité. Voilà. Ils ont quoi na sali péché papa. Vous avez na pose ça moté. Na quelques personnalités. Oyo. Il y a liboso na robanda na mon père. Voilà. Le pasteur Jean-Paul Mayata, l'évangéliste, pasteur de la foi. Merci papa. Merci papa. N'ako exprimer nyoso na liboso ya caméra parce que yebi à chaque pas tout ça la carte na kana makolo na yo poto talisa yo nini oyo photo sala et puis ozo kotika bisote na bo orientation et ozo sala que to avancer nazo retenir ya suko yebisinga mwana oriko za la Joseph nga naza papa no Jacob il faut nateka yo kende pour lobby nga na koya koluka bleu et panayo. Merci mon papa de tout le cœur na pesio ba merci belé. Na wana na omona honorable Ogi Kalonji parce que to épinglé ngote prochainement to loba yango eza parmi bato bazwinga na ndaku babimisinga libanda balobi yaka vanda awazala a. Merci honorable Ogi Kalonji Nikolo tozo bengo aigle KLZ toyebi et ba conseil ba directive politique wana penza nako ignorer yango te et mon président Eliezer Tamboe Poji ndeko Eliezer pesa muninga sourire papa ba pesa poste na parti yango apparemment ya mwana non ba pesa nga poste te parce que opportunité je méritais ça et ça c'est une fierté ya bana njili comme on a parti monene lokola AC ba nomenga secrétaire national en charge de l'intendance et la logistique. Merci beaucoup to sugi wala. Merci beaucoup fidèle téléspectateur. Maman Rénique qui na lobité qui na mobali ya maman Rénique qui na télévision puis attendre sur le bien noté ah c'est la noter coordination ya fondation Edo Mayele a commencé par monsieur Gauthier Mandefu oui et papa Blaise Konko ye na benga kaye Terminator. Honorable papi soki minute leki au futa na de la fois télévision pour bakata bisoté. Parce que télévision ils a rali kambo ya ngonga merci beaucoup yango to lingi okende peno comme na hémicycle parce que to boyango mais biso to pour ça pe ya ba moyen pour émission na biso Eko Denjili ezo ba espace na ba télé na ba chaîne belé et puis to lanama partout to za la peine minute c'est belé donc to fulio kende kende ngana équipe na ngai Lucien Musungai oazali coordonnateur azali réalisateur oazo ko assumer voilà donc une grande équipe azali assister bongo na grâce Mindele donc merci beaucoup à mon équipe au bozo sala toujours mosala kitoko wendi mami partout donc on a ko saluer ba notable nyonso njilo ba oto tangi ba kombo na bino te ba émission ezakaka donc tozana bino boyo kaka. Merci beaucoup, restez branchés sur De la Foi Télévision. Toyambagi pour Nabino, honorable Papi Edimbo, fils de la foi. Wazali Bongo, initiateur de la fondation Edimbo Mayele, P. Azali Moko, Yaba Tokolo, vraiment, Yaba secrétaire, Nakati, parti politique ASER, Wazali ko s'occuper de la logistique. Il y a parti politique à Mounene. Donc, il y a de quoi en faire confiance dans Moutaboui. Merci. Nabino nyonso bosala biso confiance botika la branche na De la Foi Télévision pe na ba chaîne nyonso partenaire au bako diffuser émission oyo sur YouTube bo s'abonner massivement merci. Par toi t'as la liberté, seul par toi tu seras béni, car la main ne peut plus tomber. Par ton travail que Dieu va te bénir. Rester sans rien faire va ta serre.